ngai nazoko reconnaître que non kokabana biso ezalaki mingi infidélité na ye impolitesse na ye makambo ebele ebele kozala gentil na bato te donc azala ne abebana ye na bato nyonso ye azalaka jamais bien na bato nyonso donc ye mosala na ye donc fo azalaka ye moko epuis aza gentil na bato te awa plutôt na Allemagne ezalaka soki omoni ndeko na africain opesi mbote me ye omona koleka na kopesa bato mbote te donc même courage na ngai donc eza mwa pasi kutu na pasu lisolo mana koko petele bino ntango bana babotamaki bandeko na ngai baye kotala bana baye na bana mosusu oyo bakotala bana bango babotami babebe ya sika oyebi ke mama akimaka na bana na donc ayebi ke bazoya na 10 ye akimi deja na 9 na bana ake kotambola bandeko baye nazoyeba te sikoyo na koexplike bango nini ke bato bake wapi donc vraiment ozomona makambo moko to bamakambo eleka tellement ebele eza pasi mingi mama. Bon, ndeko na ngai nazali mutu ya bandundu donc ngai nazali congolais nakanisi na Congo makambo tribalisme wana ezali te mais ezalaka même mawami komona ke bandeko na biso oyo ya Kasai bazalaka mpe na mwa batendance ya batribalisme donc likambo soki eza vérité ezalaka te soki kaka eza mpona ndeko na bango ata eza lokuta mais bakokomisa yango vérité donc wana nde eza mabe mais en tout cas toyebi depuis ntango mobutu congolais toza na biso batribaliste te mais toza na bato surtout baoyo tobengi batisekedis baluba nyonso te mais batisekedis soi disant bango babundaka oyo soki idéologie na bango état de droit mais kaka bango balobaka état de droit mais bango wana bakomi konégocie na moto soki oboma bato donc nayebi te sikoyo état de droit na bango yango babundaka eza nini yango nayebi te donc soki bango bazalaka mingi na tendance ya kozala na mwa bakitribalisme wana nga nayebi te mais est-il ke baza bato moko baza ndenge mosusu na biso donc baza bato moko baza kitribalisme malgré ayebi ke ndeko na ye asali mabe mais akokritike te mais fuka akotela même kuta eza mabe mais azokokotela mais moto ozotambola ndenge wana te ngai ata oza ndeko na ngai biso ozosala mabe na oyebi soki no eza mabe ata oza mama na ngai obe papa na ngai soki eza mabe na okokotela te parce koza ndeko na ngai toza na kongo efo ebonga makambo wana efo elonga na motu soki bato wana bazala na batendance ya tribalisme ezali mabe parce que tala kaka banome dinano Félix yango te bakomi kowelela baposte bakomi koloba ngai na kozala boye mais moni ezalaka te soki bango balobi état de droit yango ezala na mboka donc yango moni komba na ngai nazenga mpona vérité fo eyeba na bakongole fo bayeba nani azokosala nini biso toza na problème ya occupation fo mboka na biso échange tobenga na bapaye mais makambo ya mabe elekaki mingi bon yango ezali bien mpe tokabwanaki eza mabe te mais kolanda ke eza mpona likambo ya kokabwana comme ça ke non nasalaki eloko mpo ye asalaka revanche en tout cas ngai na korépondre na place na ye te peut-être ye moko parce que soki amoni ke makambo ngai nazokoloba eza ya solo te ye mpe aleka na bamédia adementir Pote na bino nyonso bana ya Congo bisika oyo bozwami mokolo na lelo yambola banda lisolo oyo na ye nango mokolo na lelo na kopesa bino nanu babonane na bino nyonso bonane 2017 bisika nyonso oyo bozwami vraiment année oyo tika ete ezala année moko ya esengo na kati na bino bana ya Congo pe tokobosana te bao basili kotika biso na ndenge ya malamu na ndenge ya mabe vraiment bango nyonso bapema na kimia bisika bazali na yango bonne année malamu na bino nyonso na ba famille na bino vraiment ezala année moko ya malamu ya esengo ya malamu na kati ya famille na bino lelo na na lisolo nini bandeko na ngai lelo na lisolo oyo etali ndeko na biso na kombo ya Guillaume Bikini oyo bapandi esango ke azali mutu ya aner c'est-à-dire bapandi esango azali mutu ya aner atelaka bato ba poison azalaki na limani kuna ateli bato ba poison après kolongwa na limani wana akimi na France po ete na limane makambo na ye wana erevesaki akimi na kati ya Belgique yango balobi ete place avant na Belgique vraiment bandeko bokeba pona ete ndeko wana vraiment azali mobomi munene bandeko nanga sango wana tozu yango wapi sango wana tozu yango na kati ya WhatsApp oyo biso nyonso tomonaki ngai pe batindelaki ngai yango na partager yango mais tellement que biso to partager ka biloko bi partager la te c'est-à-dire ko propager to proposer ka biloko bi propager la te to ko kabola eloko sans preuve te
yango moni nazwaki mwa temps réflexion na nsima ya temps na ngai ya kokanisa na ye komona ndeko ye moko asali bavideo na ye batuni ye baquestion à répondre vraiment ndenge ezalaki yango omoni ete lelo oyo nazwi micro na ngai nalobi ete na benga ndeko aloba au juste eloko nini esalamaki ke akoma na situation oyo ezali na mokona oyo yeli ye na mokona lelo yango na kolinga na benga ye tosolola na ye ayebisa bana ya Congo po sango si epanzani balobi mai oyo esopani balokotaka yango te mais toza aza komeka akomeka mwa kolokota mwa mai ndambu oyo monani azongisa yango na kati ya mulangi vraiment yango mokona lelo tokosolola na ndeko ye moko abeta lisolo juste ebandaki ndenge nini pona nini ekoma na niveau wana oyo ekomeli ye lelo oyo yango nakomeka kobenga ndeko na biso Guillaume poto solola na ye masolo vraiment ndenge ezali kolekana totala mwa moke tozela ndeko na biso. Bonsoir. Oui, bonsoir ndeko Boni. Ouais, malamu papa na yo. Oui, ça va na utaki na police pas fanatique nini eloko moko ezangaki alors voilà nazongi na ndako bon voilà yango ebi bona na yebiso ke na sena zongaki. Na ndenge tosololaki lisolo ndenge ezalaki nalingaki vraiment naza déjà en direct naza en direct pour ouais nalingaki vraiment ndeko Guillaume avant to banana masolo na biso o se présenter d'abord et pas bandeko bazali kolanda biso oza nani oza bien sûr koza congolais mais oza mutu ya province nini pe au juste liboso ya masolo ya sika oye kopesa nouvelle nini. OK. Loba mo makasi po son ekota kitoko. OK, mais merci mingi ndeko ndenge opesi nga possibilité ya kosolola na yo na pokwa lelo. Liboso na pesi bandeko nyonso bakolanda biso mote mingi ngai kombo na ngai Guillaume Bitini nazali congolais. Naza mutu ya province ya Bandundu. Voilà, donc nazali congolais mais naza naturalisé allemand. Mais nazali congolais parce que Congo est mboka na botama est mboka na kola mboka na tanga. Donc voilà, donc je suis plus congolais. Donc il y a koleka bateau baza papa na Congo voilà. Donc nakolo banga naza congolais et voilà. Nazali contrôler à train na sala na Allemagne mais na fanda na Belgique na Epen. Et voilà, nakanisi o nako bango pour le moment yango. OK, ndeko Guillaume, c'est vrai bato bazali kolanda yo. Tomonaki photo na yo na message ezali ko passer na kati ya WhatsApp. Balobi ete ndeko Guillaume ozali mutu oyo osalaka na kati na ANR. Ozali mutu oyo otieli bato ebele ba poison na kati na Allemagne. Kuna ba poison otie reverser okimi mbangu okimi kovanda na kati na Belgique. Yango message wana ezalaki message moko ya kokebisa ba congolais mingi o bakomona yo ete bakeba na yo po ozali mobomi monene. Yango na kolinga ete otalisa bana ya Congo o bazali kolanda biso bisika bazali au juste elekanaki ndenge nini pourquoi ekomi ete ekomi na niveau oyo ya kopanza yo sango na kati ya ba réseaux sociaux nyonso. Oui, ndeko merci mingi na question na kanisi question yo tuni yo moko soki na ndenge na se présenter au moins yo moko déjà que non on mi pese réponse na question wana bande koni se ba congolais o bazo kolanda biso na lobi bien que nazali congolais na longwa na Congo na 1990 donc na passé pour ces jeunes sanga binga wana poto na fani na Allemagne. Alors, en Allemagne, na fandi depuis, donc, na longwe en Allemagne, na 2010, na kola nazali allemand, donc, na doit refaire na mboka des Europe, na longwe en Allemagne, na 2010, depuis 2010, donc, na fanda na Epen. Donc, na Epen, na fanda kola européen, ou ya koko fanda na mboka nyonso ya communauté européenne, mais, na zalaka tous les jours en Allemagne, parce que na salaka en Allemagne, na salaka na kati ya train. Donc, on a tout par-ci par-là, en Allemagne et puis même en Europe.
mais siège na ngai place nga na fandaka eza na Belgique na frontière ya Allemagne na Belgique. Donc na kima Allemagne te ndenge bato bazokoloba déjà wana bato bapesi information donc eza liboso lokuta parce que ngai nazalaka na Belgique mais nasalaka na Allemagne. Donc nazalaka tous les jours na Allemagne, donc na kima Allemagne te nde ezali nde place nga na fandaka ezali na Belgique. Ndenge bandeko ebele oyo bazalaka na Allemagne balongwa na Allemagne bakoma na Belgique, bamususu bazalaka na Hollande bakoma na Belgique. Donc ezali ngai place na nga ya monamoni ke na fanda bien ezali na Belgique, mais nasalaka na Allemagne nazalaka na Allemagne tous les jours, donc na kima mboka oyo nga na fanda te. Donc wana liboso eza information liboso po elakisa ke message oyo bango batieke na kimi Allemagne pona kopesa bato bapoison ko pona Allemagne reverse pona ya kopesa bato bapoison na Belgique. Donc yo moko moni ke bandeko nyonso bazolanda biso bazomona déjà ke eza makambo lokuta. Voilà eloko nakoloba. Bon na makambo etali makambo ya luyo balobi ya kotia poison wana ngai ndeko na ngai na longwa Kongo na 90 ndenge na lobi nazonga lisusu mboka te. Alors nayebi te machine na ngai na kosala donc ngai mun na londa depuis 90 na koma na mboka te na kozwa poison ngo na moment nini na mopepe ou bien avion pour batindela ngai yango na poste et tout ça. Donc zomo ke donc ma information wana nyonso eso ko tenir de bouté. Donc ngai na kokoloba ke peut-être na ndenge bankite zokende ezokende mingi ke ezali belle ex famille ya ex famille ya mwasi na ngai pona azalaki na tobota bana mibale mutizali kosala ba makambo wana malgré bankete ezokende police na se na porter plainte mais ba preuve ezali kokende déjà mingi ke ezali ex mwasi na ngai mutu asali makambo wana na bandeko na ye moko afandaka na France na kombo ya Excel Badibanga, moko afandaka na États-Unis na kombo ya Violette Ndaya Chilumba. Voilà, ye mukolo ndeko na bango oyo asali makambo wana afandaka na Allemagne, ex mwasi na ngai kombo na ye Bibi Dikangala Bitini. Donc ye moko tazana kombo ya Bitini bana tobala na ye alongola kombo wana te. Donc amifundi pe ye moko parce que soki lelo kombo na ngai baby donc na ye pe parce que soko tambo na passeport na ye na kombo na ngai na Bitini za na kati. Voilà un peu ndeko na ngai makambo na koko loba pona ngo mais na kanisi tina oyo bango basali makambo wana eliki mama ngai nakutanaki na ndeko na ya mwasi ndeko na biso congolaise na 2005 nakutanaki ne à travers camarade na ngai oyo azalaki cousin na ye. Bon nakutanaki ne ka ndenge bakutanaka mwasi na mobali bon voilà tolingani na ye mais malheureusement azalaki na problème ya refoulement azalaki na problème ngunda donc ngunda esili bayebisi ya bima Allemagne. Alors Nathalie a eu bon ndeko mwasi azana makambo boye bon nakotika ete ke ye bazongisa na mboka bon na se porter garant na bala ye de façon que tout ça la famille. Donc maman mutaza jana ke fuluma ezali facile pour bala ye na utiliser ki ba contact politique na ngai ba contact na ngai nyoso privé pour que mariage ne salama parce que ezali facilité na bus ba mbongo pour mariage ne salama malgré ça na sali mariage azu mukanda na PCP d'autres na PCP pour d'autres na PCP d'autres ndenge to saka na Congo. Mais mama makamwa na moni donc ezali dignité oyo azala mwasi ya congolaise oyo akosalanga makambo boy malgré naza papa bana na ye puis toza na ye pe na kombo moko parce que azoka kombo na nga ndenge l'état asalaka soki bato babalani. Donc voilà tobote nde bana mibale donc depuis 2012 toza na ye susu ensemble te mpona makambo na ye infidélité ki impolitesse makambo ebele nyonso na kokotana motakala na ye awa te mais eza na ntina te mais nalobi tokabwana na ye depuis 2012. Alors depuis tokabona alingi na mona bana na ngate azo kosa makambo kuna ke no na beta ka bana na sala ka boye mabe donc okosela nga makambo pa bana et puis pa l'état yango moni to komi na sali ba médiation ke to me akobongisa maleme na mona ka bana malgré na futa ka bana ba pension alimentaire mais en tout cas kokosa tellement eleki donc azo ko boya yango moni donc na porter plainte na kanisi ça fait maintenant avant fin décembre année 2016 nde na porter plainte na tribunal pona za kama na possibilité ya komona bana nga parce que depuis 2012 na moni bana nga te. Donc porter plainte to samba ki déjà le 14 novembre ya 2016 oyo ba juge ba lobi non lokola déjà ça ba conflit ya ba parents yé mozazo lingate yo mona bana to tseng bino bo ça meilleur de façon que bo ko la bana ndenge malamu ke boza na contact papa na contact bana mama boza na contact bana. Mais le cas moni que tendance économique makameko ko changer salinga ba kabalo de façon que kana comme na problème à déstabiliser nga donc voilà à bref makambango ndenge ezali donc malheureusement ne asali mabemi ko le parce que ko ngi ko na na chaka ba poison ngam na zubo ba ndeko na ba congolais mais en tout cas ezali ndenge on a tende ko na ngai depuis na jeunesse ngai Natalia en Allemagne même Congo depuis na zaki
étudiant na campus ya université ya Kinshasa nazalaki mambo ya IDPS na kundanga na mona bato nde tozokufa ba étudiant bazokufa mpona lito ya IDPS pour dictature yango na mboka. Donc nga depuis sasa nazalaki mambo ya IDPS na komi na poto nazalaki mambo ya IDPS et puis na komi na cadre nazoki ba fonction bele na IDPS. Donc na ba oyo ba yebi nga bazala na Allemagne ngai na sunga bandeko ba congolais ebele sala kutu ba africain na ndenga kozomikanda na ndenga kosalisa na nini traduction pour senga nazo ko maîtriser allemand. En tout cas ngai na ko sala témoignage pour na nga moko te me bandeko ebele o nga salisa estima na ngai o nga na tia bango poison te ba ko confirmer que en tout cas makambo ezali ko nga na vivaka na batu na ko tia bango ba poison ko tia ba poison mais na kasi batu nyonso allemand na kasi ba congolais plupart na kasi ba kufa déjà. Donc voilà à peu près makambo ezokoleka mais na yebi ke na position nga parti politique ngai na sena tika makambo IDPS parce que na mona ke makambo na bango ya dialogue o basoko sala o basala boy ngai na zomona ke position na bango ezali clair te o ba koloba boyo biso to gagner élection batrichaki mais kana bango bato lobaki ba gagner mais ba kene ko solution na moto ya yibaki élection mboka eza na mobulu mboka eza na bapaya alors que discours na bango ezoko simba surtout yango moni ngai na zo distance na IDPS mais na sala quand même politique na ndenge ya silence donc na certaine na comme article pour dénoncer makambo sur les mboka puis ko dénoncer même makambo ba position ya IDPS. Alors yango wana peut-être que na lokola yepe aza mutu ya Kasai pe aza Tshisekedi donc basali le bango pour pas détruire nga depuis que hier mutu ayeba comme makambo nga mais yepa ayi makambo nga te parce que depuis 2012 tous arrêtés ensemble te ya ko yeba ndenge ni nga na za ko poison pour na bomba bande. Voilà à peu près ndenge na ko expliquer bandeko bazo ko mona ba critique information ba comprendre que makambo ni so wana za lukuta mais assurance c'est ça 100% na tiema na monokote biloko wana wutie ba ex mwasi na ngai comme na bibi dikangala afana na Leverkusen na yilek na ya mobali comme na ye Excel badi banga afana na Lyon na France na ya mususi ya mwasi comme na ye Violette Ndaya Chilumba afana ga wapi na États-Unis. Voilà les comme na ko ba mais na kanisi ba juge bazo ko mener enquête na bango donc na mikolo ko ya peut-être ko yebana nani azali vraiment responsable. Voilà iloko na ko lo bande ko na ngai. Bendeko Guillaume banda au sala divorce bokabon obi banda 2012 bokaboni yo na mama bana na yo banda wana azwa mobali mususu te. Bon azan bon vina ye ngai pe na sala vina ngai ye pe asala vina ye na zana bezo ko kota makamba vina ete mais na yebi ke ipare azala na copain na ye wana azali soki Tshisekedi azali membre ya neni ya donc azalaki mutu ya campagne Tshisekedi na yebi te ba position politique na ye mais na yebi nazo na besoin vie na ye te eza vie privé na ye na yoka ke azala copain na ye comme na soki Lovi Chibangu azali donc azali Tshisekedi bon na yebi te soki liaison wana ya ba Tshisekedi na ye esali ke ba détruire po bango ba mwana pe makamla koma kunde ba Tshisekedi tout ça alors na yebi te na ko confirmer ngote mais il copain comme na soki campagne ya Tshisekedi bon soki ke ye mutaza en connexion na makambo wana na yebite na ko confirmer ngote mais il ke mutu wana ya Tshisekedi wana yebi ke ngana za nazalaki muta IDPS puis ayibi ba position na ngai ndenge ezaka na kama bon na yebite soki nyos eza na rapport mais wana ngana ko confirmer ngote mais so totali nyos tu wana ezolinga ko lakisa que eza problème ya tribalisme ou quoi. Bon, ndeko na ngai naza muta bandundu donc ngai nazali congolais na kasi na Congo makama tribalisme wana ezali te mais eza même mawami komona ke bandeko na biso ya Kasai bazalaka pe na mwa ba tendance ba tribalisme donc likambo soki eza ba vérité ezalaka te soki kaka eza mpona ndeko na bango ata eza lokuta mais bakokomisa yango vérité donc wana nde eza mabe mais en tout cas toyebi depuis ntango mobutu ba congolais toza na biso ba tribaliste te mais toza bato surtout bao tobengi ba Tshisekedi baluba nyonso te mais ba Tshisekedi soi-disant bango babundaka o soki idéologie na bango état de droit mais ka bango baloka état de droit mais bango na bakomi ko négocier na mutu ko boma bato donc na yebite siko état de droit na bango babundaka eza nini yango na yebite donc soki bango bazalaka mingi na tendance ya kozala na mwa tribalisme wana nga na yebite mais est-il que baza bato moko baza ndenge mosusu na biso donc baza bato moko baza tribalisme malgré ayebi ke ndeko na ye asali mabe mais akokritike te mais fuka akotela même kutu eza mabe mais aza kokotela mais motu otambola ndenge wana te ngai ata oza ndeko na ngai soki ozosala mabe na oyebi soki no eza mabe ata oza mama na ngai obe papa na ngai soki eza mabe na okotela te parce que oza ndeko na ngai toza na kongo efo ebonga makambo wana efo elonga na motu
soki bato wana bazana ba tendance ya tribalisme ezali mabe parce que tala kaka ba nommé dinanu Félix Angote mais bakomi ko bolela ba poste bakomi ko lubangana ko zala boye ngana ko zala boye mais moni ezalaka te soki bango balobi état de droit ngo ezala na mboka donc yango moni combat na ngai ngana zenga pona vérité fo yeba na ba congolais fo ba yeba nani azokosala nini biso toza na problème ya occupation fo mboka na biso échanger to benga na ba paye mais ça to keno kosala kana bango bazoboma biso me biso to keno soko sala na bango yango ni problème na nga peut-être bango batebele bazokosepela na discours wana te mais ngai naza libre nakokoloba likambo nyonso etali mboka na ngai donc eza mabe te moto akopekisa ngai azali te voilà un peu. Mais oui, ndeko Guillaume, c'est vrai que c'est vrai bandeko na biso ba oto bengi baluba baza na tribalisme vraiment on eza likambo ko bomba te ya likambo oyo komi ko s'inquiéter eza ko s'inquiéter batu mingi eza ko s'inquiéter biso nyonso tout mais ko vanda ki na mama na bana na ndaku ba divorce ezalaka nango na mabala mingi mais nouvelle oyo ya mabe oyo ya pandi contre yo boye vraiment peut bebisa réputation no partout oyo koleka est-ce que ozala likambo moko te osalaki ya mabe to pe eloko nini oyo yaza kolanda biso pe tangu sa kolanda émission oyo akoki pe koya ko contredire maloba na oza yikolo yo pe question otuninga za question malamu ngana yibi ke ko kabanzali normal soki bozo yiko na te ezali isengeli malamu mboka mona ke bozo l'ensemble pona ba problème ya ndenge na ndenge mikolonio tout ça bato peut-être ba yeba ba fengata ki famille na biso ba yebi ndenge to bana ko vivre donc nakanisi ngana koloba te awa ke no na pesa mutu ko na condamner mutu ko mais il ke makambo mabe elekaki mingi bon yango ezali bien pe to kabona ke za mabete mais kolanda ke ça pour la likambo ko kabona que comme ça que non na sala ki eloko po ya sala revanche en tout cas ngana ko répondre na place na yete peut-être yé moko parce que so ka moni ke makambo ngana zo ko lobeza ya solo te yeba ale kana ba média de mentir mais ngana zo ko reconnaître que non ko kabana biso ezaki mingi infidélité na ye impolitesse na ye makambo ebele ko de l'Argentine na batu te donc ba ça ne abe bana na batu nyonso ya ça jamais bien na batu nyonso donc ye musala na ye donc fois ça la ye moko et puis asa Argentine na batu te a bito na Allemagne c'est là ka soko moni ndeko na africain pesi mbote mais ye mona koleka na kopesa batu mbote te donc même ba courage na ngai donc eza moi passe kutu na pasu li solo mana ko beta bino tango bana ba bota mangi ba ndeko na ngai ba ye ko tala bana ba ye na bana mususu ba ko tala ba bana ngo ba bota mi ba bébé asika oyebi ke mama akima kana pana na donc ayebi ke bazo na 10 ye akimi déjà na 9 na bana ke ko tambola bandeko ba ye na zo ba te siko na ko expliquer bango ninge ba ke wapi. Donc vraiment ozomona makambo moko to makambo eleka tellement ebele eza pasi mingi mama na ngai donc vraiment donc eza makambo ya kobomba te mais ezalaki difficile ko vivre na mutu ndenge na bon to kabwani soki amoni ke azali likambo ko reprocher ngai parce que salaki boye boye asala boye na yebi te ngana koloba na place na yete peut-être il y a zo possibilité aya koloba likambo ni nango etindi ye ga asala makambo boye oyo ezokolekisa bebisa makambo na ngai abebisi réputation na ngai abebisi réputation na ya bana na ye po baza na kombo na ngai na ya ye moko parce que na passeport na ye ne to bana officiellement en Allemagne eza pe na kombo na ngai na kati ya longola te tilelo malgré tout ça la divorce depuis 2012 au moni que eza moi passe mingi bon peut-être motaza mieux placé pour répondre na question na ngai na ko lobate. Ok vraiment ndeko Guillaume bandeko baza kolanda biso bayoki nyoso to sili koloba bango moko bakoyeba oyo bako kokata na kati na manso oyo sili koloba liloba ya suka nini oyo kotalisa bana ya Congo ba oyo nyonso bazwaki message wana ya mabe oyo panzanaki contre yo vraiment message nini oyo okopesa bandeko na biso ba Congolais bazali kolanda biso na mokona lelo. Oui ndeko na ngai en tant que mobondela mboka ndeko na ngai na ngamoko na sepelaki te ndenge message wana bimaki mpona yebi ke lito to biso to soko bunda ba Congolais ya diaspora nyonso ba telemeli makambo nyonso mabe ezoleka na mboka donc soki Congolais nyonso ya diaspora place ya azali soki ayoki message ya ndenge wana réaction na ye ekozala toujours ya mabe ekozala ya kanda akoyebi kosala mabe akoyebi kotia motu mbeli ou bien koboma motu mpo kaka na eloko wana ezosalama mpo biso olingi te ke non Congolais abana koboma baninga na ye Congolais parce que azwi mbongo epai ya bapaya ou bien azwi mbongo epai ya bato bazokokonsa biso na mboka na makasi. Donc wana ngai moko pe na sebeleke na ta ngai soki ke mutu moko bapesaki publicité ya ndenge wana na ngai mpe nasilika mais ngai na kokondane bato te bao basilikeli ngai bamoni ngai mutu mabe bamoni ngai assassin mais na komisi quand même nzambe ke en tout cas na temps oyo mibale eleki 2-3 jours oyo bato bacomprendre ke non ngai nazali assassin te mais nazali victime ya makambo ya mabe bato basali mpona ngai en tout cas lokuta mabe nazali défenseur ya Congolais
place congolais azana likama place congolais azana situation nini ngai na sali sakana ke na ko sala même ba interprétation ngai ko ba na za avocat mais malgré na za na papier te na sala ka ba na ba ke ku na bongisa makamba bato basa na kimia mais en tout cas ndenge bato bandeko bayoki ba o ba yebi ngate en tout cas na kanisi ba ko ba ke voilà mutu na zali mutu mabe azali criminel na soko bato mais ba o ba yebi ngai eloko liboso basala ki balobaki non ezali mabe malgré que ba bengi ngate balobi en tout cas ndeko wana ezali kuta po akenda pe kisasa te et puis makambo ya sala ga soki ya sala va mutu achaka ba poso betukufa na pesi kaka merci mingi ba oyo amona ki que non information na eko za la vaut bien fausse mais bazoi quand même possibilité ya ko vérifier tant ba vérifier ne ba moni que ya solo te ndenge yo ozwaki pe information soki lokola bandeko na biso mosusu azwaki sans ko vérifier apanzi mais na kanisi sango wana ngeke na susu makasi koleka na pesi merci mingi ba oyo ba zaki na tango ya kososolo po ba meka nano kotala soki eza solo te avant ba panza bon ba oyo ba panza ki eza pe faute na mais sikolo ba yebi ke eza ndenge wana te ba meka ko retike ko panza na bango wana ba meka ko retike ba non c'est le kuta wana po ngani na za victime mais na koma susu assassin te donc voilà eloko na ko loba mais na pesi kaka merci mingi na ba oyo ba soutenir ngai po na ndenge na message wana na ba téléphone na ba tebele mokili mo mezo benga ngai ba lobi eza ndenge wana te courage ezali politique eko za bien comme famille mais zela na courage tout ça na pesi bango merci mingi alors voilà na zana sur eloko bakisa te mais na ko sebela mingi ba oyo basoko kasa toujours dire le que non ezala ende mutu na kozoka bazona kisasa pona kotika na kotiela bandeko na biso na diaspora ezali lokuta po nga na zonga Congo te et puis combat nga politique mutu ya kokoro benga azate na sala pe musala malamu na zana diplôme na nga na sala musala oyo esengeli ke na vivre pe na koko ke noza mbongo ya makile ya bato te ya bakongole pona ya koboma congolais et puis d'ailleurs na moni congolais moko te oyo na diaspora oyo akufi balobi ka akufi na poison ke mutu tel peut-être akoki kotiela ye tout ça na ti koyoka te ni na Allemagne ni na Belgique ni na France ni wapi donc information na déjà soko oyoki eza lokuta bandeko tosozolaka tokanisaka na vana kopublie likambo epo mutu soko koboma mutu mpe inonsa mongo ndenge tolobaka aza inonsa mibomi ye pour voilà ndenge nga nazali merci mingi antoka napesi matondo mingi mama. Ok, merci mingi ndeko Guillaume, vraiment tokopesa yo courage souhaiter au courage vraiment kimia kaka ezala na kati na yo nyonso tu oyo mama mwasi na asili kosala bon biso tozoyoka toyoki yo ye nanu toyoki ye te mais vraiment tosouhaite kaka courage ozala na kimia bisika ozali. Ok, merci matondo mama, merci mingi ndeko. Tomonani mbala ya nsima. Ok, merci mingi. Ok, ciao. Bandeko balandi ya www.masoloyasika.com bino moko boyoki ndenge ndeko na biso Guillaume asili koloba vraiment na ndenge na landi ndeko na biso vraiment aza mutu moko aza intégré omoni aza intégré aya Allemagne banda kala asala pe ba métier na ye atanga na ndenge ezalaka azo ba diplôme na ye aza na musala na ye avanda aza mutu moko ndenge tolobaka aza posé na mboka Allemagne mais likambo oyo esili koyela ye bandeko na ngai yo na ngai tozalaki te na kati eza likambo ya couple bavandi mwasi na mobali na kati na ndako ndenge auti ko expliquer alobi ete azalaki mutu ya IDPS alongwa na kati ya IDPS ayeko zo mwasi o azwi sikoyo azwi mwasi na 2005 wana deja alongwa na kati ya IDPS sikoyo akomi kovana na mwasi akutaki mwasi na situation azalaki na mukanda te asali ba démarche tout azwi mwasi apesisi mukanda mwasi azwi mukanda baboti bana mibale kobota baboti bana mibale na comportement ya mwasi ya kanda kozala gentil na batu te comportement ya mabe na batu ba visiteur bakoya mwasi gentil te mwasi infidèle lisusu aza ko abakisi likolo ya comportement na ya mabe na sima mobali amoni ke non mwasi ya boye na koyi kovanda na ye te esengeli na biso tokabwana basali divorce bakabwani afutaka pe mbongo ya alimentation ya bana place mwasi akenda mais mwasi afunda ye na police ke yanyokolaka bana aza papa moko boye ndenge ndeko asili koloba yango lomoni amonaka lisusu bana na ye te mais procédure eza toujours en cours po ya nini akoma komona mwana ye nayebi te soki yango mutu esali po balingi bapesa mobali permission azonga akoma kotala bana a visitaka bana na ye bapese droit wana ya visite ya bana na ye mama
alingi te toyebi te pourquoi juste ekoma ti na niveau ya monene boye. C'est vrai tokokondamne bandeko bapandi nouvelle oyo te, mais esengeli na biso quand même toyebisa bakongolais avant ya kopanza eloko o mutu asalaki boye vraiment il faut vérification moko elekanaka ya monene po toya kotia information to propager information wana. Esengeli na biso vraiment tozwa ba preuve. Sans ba preuve vraiment tokoki ko partager eloko ya boye te epa ya bato. Ba papa ba maman oyo bozali kolanda ngai bisika bozali. Omoni na vie kotia vie ya moninga na yo na pasi ezali mabe. Kolinga te obebisa vie ya ndeko na yo. Vie ya mutu oyo Nzambe asali. Wana nazoloba selon ngai. Po soki toyebi tokota na kati na Biblia, tokokende na Exode 20:16. Na Exode 20:16 bayebisi biso balobi ete tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Okoki komema sango ya mabe te pour la moninga na yo. Okoki jamais kosala likambo wana. Pourquoi okoki kosala yango te ndeko na ngai mwasi, ndeko na ngai mobali? Yo ko bebi sa vie ya mutu bisika ozali. Opanza mutu sango moko boye neti kaya ndeko na biso oyo awuti kobeta lisolo ya mwasi na ye. Mama na ngai omemi sango ya mutu quelque part. Nazolo bate kaka situation ya ndeko na biso oyo awuti kobeta lisolo oyo, mais situation oyo eza mingi epa na biso ba Congolais. Ozala likambula mutu te, mais ozo panza ye sango ya mabe partout. Mutu wana réputation na ye beba. Bisika nyonso to alekaka bataka ye misapi. Mais c'est vrai, yo baby si réputation na ye. Mais yo sikoyo, place yo zali. Est-ce que vina yo esili? Vina yo esili mama. Ezana baka mususu oyo esengaka ete Nzambe asalisa yo. Okomona zana ka mususu omoni keno mutu akoyedo ya zali te. Ni papa na yo, ni mama na yo, ni kutimi na yo. Mais misu na yo kolinga nini otale pe ya Nzambe. Mais Nzambe wana oyo zo ya liboso na ye. Akoyebiso ya lobi mama papa. Zongi sa makanisi na yo sima. Tala ba via ba nani oyo obebisa. Kene nanu kobongisa ba via batu wana yo obebisa. Apre na sima ozongela ngai awa. Osenga nga oyo za nango posa. Ndeko nanga na kawana ka oyeli ndeko na biso mobali yo kosala nini? Ozwi message ya mabe na photo ya ndeko. Opandi yango na WhatsApp. Opandi yango na ba réseau nyonso. Opandi yango. Sikoyo soki Nzambe yebisi ozonga kende kobongisa na mutu wana. Est-ce que oza capable ya kozonga lisusu na WhatsApp wana? Okomi ke no témoignage yo nasalaki contre mutu oyo ezalaki nango ya lokuta. Okaboleli bato siko ba partager yango. Ozomwa te mutu ko partager témoignage wana te. Pourquoi? Parce que bato balingaka kaka ke no mutu wana atia bato ba poison wana ndeza te wana meza ya malamu ya ko partager. Mais oh eza ke no ngam nasalaki yango te mutu ko partager le yo azate. Ça veut dire okoma na difficulté moko boye ya makasi. Atoke kosenga kolo mutu salaki likambo pardon, mais esengeli na ope olongola bato yo nyonso oyo tsaki na mutu na bango ete mutu wana azalaka mutu moko mabe. Yango moni ba coming ezo ela biso tozo koka ko résoudre yango te tokomi ko ba ete Nzambe exista. Bolimbisi okomolo komi ko ba ete Nzambe exista kate. Nga kutu na salaka boye na senga ka boye apesa ngai te mais mabe na yo ezali ko kanga yo omona na Nzambe te parce que ozana mabe moko boye otambolaka na ba mabe
yango le comme na tango ke problème yeli yo ata osambeli ndenge nini okotikalaka kozwa eloko moko te. Yango wana lobaka tango nyonso tu esenge na biso to mibatela nano. To mibatela to yeba ete kosala mutu mabe ezali mabe. Po lobi yo pe mabe koyela yo na kawana po okolele pa ya batu bakosalisa yo te. Okolele pa ya ba famille pe bakosalisa yo te. Me misu na yo kolingeta le pa ya Nzambe. Eko kota le pa ya Nzambe. Mabe oyo salaka yango siko eko empêcher Nzambe amona yo. Yango kaya ndeko na biso bandeko na ngai. Yango eza kaya ndeko na biso mobali. Azaka kaya moko te. Situation auto zanango eza epa ba Congolais presque mingi. Yango vraiment eloko la linga kina beta sete. La linga kina beta sete vraiment. Pona yango. Surtout zonga lisolo lisusu ya ndeko ebisi biso surtout zonga lisolo ya ndeko manière a beteli biso na ndenge bazalaki na mama na mwasi na na kati na ndako wana vraiment etali biso vraiment te mais na koloba likamu nini na owane etali likamu ya basi ya ndako na mibali na bandako mibali mingi awa na poto bakomi konyokwama basi mingi bazonyokola mibali na bango bazonyokola mibali. Okomona mwasi osangaki mukanda oye mobali apesi yo mukanda eko kuzwa ozoko mukanda mona o olingaka mobali wana te siko mibali mingi awa na poto bakomi kokufa mingi ko omona bakotie na ndako ye moko akufa apola pona nini po bolukaki bokota ba divorce et puis ba mindele est-ce que na Kinshasa ndenge tozalaki wana obe na Congo ndenge tozalaki wana est-ce que biso toyebaki ba divorce oke na l'état fait continue par pe bakaboli bino bana soki ndenge nini non tokomi koya ko lata ba mentalité ya batu mususu tozali ko bwaka oya biso tozolata ya batu mususu ole bongisa biso mais komi ko détruire biso et komi ko détruire biso. Mingi ya mibali bazo bela awa kaka bana mibali bazo kufa avant eza kaka pona basi ya ndako mwasi azochacha o mutuli kola le mukomususu ya ovanda kaka na kiti bomona mutu esi akenda kaya ndeko na biso makambo yeli oyo sokoza makasi te toyebi te eloko nini ekoyela ye. Vraiment bandeko langa vraiment total kanano liboso totika ko penser kana psycho yo penser kaka o ezali psycho yo mais o ebite o ekoyela yo lobi ezali malamu te yango za sujet o vraiment na ki nango ndeko na biso asili koloba eza bino mutu boza kolanda biso boko juger yango vraiment mbote na bino nyonso ba bonane na bino nyonso ane ya sika vraiment Nzambe abatela bino apesa moko na bino makasi bisika o bozali vraiment natiki bino botika la malamu mbote nanga na Black Mombele Goliath tomonani mbala ya sima. Au revoir. Continue kolela siko ekomi tango ya koloba non ekoki toki ko continue kotalaka te Congolais nyonso za liloba ya koloba vraiment bombi biso mingi na kati ya mboka Congo tozali kotala toza kosala eloko moko te oni azali wana avandi pembeni aza kotala ndenge baza komasakre oyo mboka nini oyo tokomi nango na kati ya Congo na biso eza pasi kala tomonaki makambo oyo te toza komona lelo na miso na biso ekomi somo ekomi pasi komona bamama baza koviole babebe baza kokufa o Nzambe ozali wapi yaka na sekuru na biso toza kopelela yo tongo midi pokwa Congolais yeba vala ye mabele na yo Congolais yeba vala ye mabele na yo po mingi na biso to preferaka miziki toza koprefere basanga toza koprefere polémique biloko wana misato yango nde ezali kokanga biso toyeba situation eza koleka na mboka na biso soki totiki yango Congolais tokofungola miso tokomona musika vraimen ezali pasi Congolais telema bundela mboka na yo Congolais telema bundela mboka na yo tomoni ya mboka mingi oyo esi ekenda na miso na biso lelo bakoma kolela bakoma banomade bakoma kolala libanda bakoma kobundela mo place ya moke batikela bango Congolais yo mboka ya monene ozali nango vraimen oyo etoni bomengo oza kotika yango ekende telema bundela mboka na yo Congolais
mwana na yo atelemela yo mwana mboka adikte yo nyonso tu oyo kosala telema bundela mboka na yo congolais toloba non ekoki tobundela mboka na biso ntina suka ya solo vraimen elonga ezali bolingo tolakisa bolingo te na bandeko oyo bato oyo baza koboma biso tolakisa bolingo ata mokolo moko te na bato oyo baza koboma biso fungola miso na yo bisika ozali congolais